Bonjour, analysons avec Gilmas. Encore une fois, Mtunabino Gilmas Yoyo. Balobaka kosana kokufa, oyeba nani azalaka jaloux na yo. Kosana kokufa, oyeba qui est vraiment ton adversaire, soit ton ennemi. Succès ya Werason. Onazoloba etalinga pe eza analyse na ngai. Succès ya Werason. Après ba analyse ebele nazo koma na conclusion moko kaka ba ressortissa nyonso ya wenge ba mikolo wana ba administrateur surtout Jibe Mpiana alingaka Wera te. Awa mutu azalaki kolobela Jibe azalaki te. Mutu oyo azalaki kolobela ba actualité ya Jibe Mpiana azalaki te. Depuis Wera zongi akomi kobeta ba concert na poto bureau ya Jibe obo bakomi kobenga ba Roger Ngandu batuana nyonso bakomi bango tout arme na bango eza tiré vers Werason. Bien sûr baza koluka gaz bazo luka actualité bazo linga pe balobela bango. Ser nangai Irene Mabweni Patricia Edouarda naibike bozawana bozoyoka bozolanda soki bozana opinion mususu oyo eza contre ngai boyoka na bino soni te botia commentaire mais oyo naza kosala eza opinion selon nga soki bino pe balandi ya analyse avec Gilmas bozana point de vue oyo bozomona ke eza contre ngai ou beso nazoloba makambo ya solo bo commenter kaka ta boloba olobi vrai olobi ya solo à partir ya wapi bandeko na ngai ebele bozolanda nga na Canada awa na États-Unis na sewa na États-Unis ebele na Europe mobimba wana kutu koloba te na France na Afrique pe boza ebele na Australie ba Asie pe naza kozwa ba coup de fil na bino ba message na bino en tout cas merci tokota na muzindo boyoka bosibo landi yango kutu na asir bosibo landi yango ndenge batu nyonso baza ko s'attaquer na Werason. Depuis ba annonce ya ba date ya Werason na sol européen otozomona moko eza na Turquie oyo ya Belgique mususu eza na Angleterre tozoka pe na Montréal ba date ezali soki botali esika kanda ya bana wenge eza kouta ba mikolo nazoba ba administrateur ya wenge na koloba Ale Makaba te parce que Ale Makaba soki lelo asali akomi na zuwa ekomema epai te po abetaka su miziki te. So totali DJ Masela pe abetaka miziki te. Seul o azako diembela na aura ya Werason eza Jibe Mpiana. Place nyonso Wera betaka Jibe asalaka pe alingaka pe ameka aya komeka. Mais une chose est vraie o ezako landa Jibe. Eloko ezako landa Jibe. Malgré ki motema mabe il faut ayeba eloko moko ke azana charge munene oya koya ko défendre devant peuple congolais azana problème moko ya kilo oyo peuple congolais bazako zele nango na poto awa tozako zela aya koyebisa biso makambu ya mwana nsuka makambu ya Brinette il faut Jibe aya koloba pourquoi abimaki na mwana ya 11 ans. Avant batu ya Jibe, bureau ya Jibe, boya koloba, bosa take na Wera, biso, ba analyste, to banda pe kotuna bino, makambu oyo ya Brinette, esuki wapi, bazemi oyo ya mwana 11 Jibe alongola, ekomi wapi, niveau nango ekomi wapi, to komi na niveau nini? Wana tozana posa toyoka, ava boko sa motema mabe na makambu ya Werason. Na musique ya wenge sur le plan international depuis wenge ezala wenge le seul monsieur le seul acteur oyo aza komema drapeau ya wenge eza Werason. Le seul musicien oyo akoki kotelema na poto akomi koloba batu pe bayoki ye eza Werason. Jibe azana eloko ata moko te akoprouver na libanda ya mboka eloko te à part makelele kaka makelele kimutema mabe makelele koboya kabatu kolobaka mingi pour ne rien signifier
JB aza na eloko apport ata moko te oyo eza na kilo ya Werason. Wera sali mingi. Wera JB ata atie makelele. Ata bakomi koya na bambrima ya Japon. Mwasi wana ya japonaise nanu bo banda kotala. Kombo na ye bosi boyoki. Bubaza koloba za star japonaise. Bo beta nanu kombo na ye na kati ya ba japonaise. Bazo ba star soki ayebani. Nani mutu asi ayoka kombo ya mutu wana? Komema JB na Japon. Impact nini akosala? Na Japon akosala impact nini? Impact te. Wera beta na Kazakhstan. Wera beta na Kazakhstan mboka ya Baarabe. Abeta deja. Eloko ya donc mutu aliboso na Kla Wenge ko beta na Asie eza Wera abeta na Kazakhstan. Donc côté musique na apport ya libanda. Ata soki batu ya Wenge BCBG ba lobby na bango ndenge balingi. Wera akotikala toujours musisa. Ye mutu aza projecteur ya Wenge. Po ba lobela Wenge ye aza unité de mesure. Wenge po ba lobela Wenge il faut Wera ba lobela ye. Wera wana oboza ko négliger boza ko finga, c'est lui qui fait que ba lobela lelo nani Wenge muzika. Na ba administrateur wana nyos na sala déjà ba émission za ebele. Soto bandi ko lakisa ba œuvre moko na moko, mutu ata moko te okoma na moitié ya Werason na kati ya Wenge kaka. Côté ba meilleure chanson na Wenge eza toujours Werason. Ba composition côté écriture na kati ya Wenge 4x4 eza toujours Werason. Bango nyoso balobaka aza mutu ya stratégie. Donc azalaki toujours liboso na bango. Werason est toujours. Mais cela eloko eza ko kamwisa ye toujours ndaza kombati olia ko tombola ye yako diembela yako zala toujours ko soutenir mutu na bango oyo aza komema kombo na bango libanda mais bango ne bato liboso makelele. Est-ce que Blaise Boula akoki koloba liboso ya Werason? Zéro, jamais akoki koloba. Est-ce que Adolphe Dominguez azane loko akoloba? Obayaki ko soutenir mouvement. Basa ne loko akoloba te. Sika banakata soki bino baobo yaki kotia mouvement, kotia poids na mouvement, bozo kokate. Et bongo ba administrateur bango moko nde bakokoka. DJ Masela atika bitumba. Ale makaba akima pe makambo ya muziki. JB mpiana asa abeta kawapi bandeko. Soto bandiko sala palmarès ya JB. Tolongoli lukuta na kati ya muziki. Tokomi kolobela palmarès ya musicien moko na moko. Wera c'est le seul musicien na Kla Wenge apesa Wenge trophée. Abimisa nzembo na bango meilleur, abimisa album meilleure chanson. Pendant que bango nyoso bazalaki na kati. Wera wana pendant que Papa Wemba bazalaki vivant et mené à kwa mambu vivant. Kofi aza vivant, bajiba nyoso baza vivant. Abima meilleur artiste africain. Meilleure voix masculine. Meilleur album na Afrique kaka ba kora wana azwa bakunde. Donc Wera bon matabokita na niveau international si le plan scénique niveau international nombre ba concert oya beta JB anano akomi na moitié na ngote. Wera beta déjà ebele oyo nanu JB akomi na moitié na ngote. Waneza ba réalité ba choqué ça beta na États-Unis oyo nani Drumer na yon Papi Kakol na nani oyo na Sankara bakenda baze kubina basala ki show moko boye na ba trophée bazwaka ya choki ya nini wana na nini na États-Unis. Nyonso wana soto bandi ko tshaba palmarès wana JB akopusa na te. Wera beta na Kora na Afrique du Sud. Basoto bandi tobimika kaka na Congo. Ba place Wera beti na Afrique. JB abeta kaka na Brazza. Abeta na Congo. A part Brazza na ebite soka kenda musika ya wapi. Bande ko makelele totiaka bozako ya kosala ba crèche na bino. Crèche wana ekomemela bino eloko te. Eko changer valeur ya Werason ete. Wera kotika la kaka nkoi. Mosali si ya Kla Wenge. Sa ye
wenge nde mulili, c'est lui la lumière. Lumière ya wenge eza Werason, mutu mususu te, mutu ako sabino te. Émission mutu nyonso ako sala, mais ba vérité, ba palmarès ya ba vérité so bandi ko bimisa. JB akopusa na te pembeni ya Werason. Ngam tu na bino Gilmas bande kubotia ba point de vue na bino. Ngana lobika ka ya ngai. Ya bino nde na ozela. A plus.